L'histoire du jour n'a réalisé que Libala Nangai, si n'a sali quelque chose, t'es au koufa. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV. Ceux qui ont bosso mon Nangai, s'abonner s'il vous plaît et que vous aimer, surtout que partagez. Mbote mingi, naba, nouveau abonné nyonso, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Un grand merci à notre sponsor officiel, Yadikina TV, mon vieux Benz, la Mutuka Talo, 4x4, double pression, ya Suède, bana ya Congo, bana ya Afrique, boyo kalisolo. Oizali solo ya ndeko papa, a bengi la championne avec beaucoup de regrets. Mikolo nde boyebi, papa na msa fana na français. Mikolo nde boyebi, pardon. Et ça, coronavirus, c'était... Yopé. Vous allez quand on a une salle vidéo. Et ça, corona, vraiment. Papa n'a vu ça lobby. Vous excusez, ngai. Que a regretté mie. Parce que, a yeba été qu'il va aller comme qu'il a point one. Abi la championne, on a salaka. Toi, on a ba, on a biso misanto entre 7 ans, na 0. Baboti ba na misato, na mwasinaye. Nikolo azana ndako. Abi c'est là qu'on a réalisé que libota nangai famille nangai za famille pourrie. Mes enfants sont mal éduqués. Je comprends maintenant la frustration de ma femme. La championne ngana mwasi nanga to ko solo 30 minutes te santo swana. Tozo ko se mettre d'accord te na makambo mikie santo swana. E bana nangai ba yoka kambala moko te il faut boganga mbala misato minei. Je me suis dit et tokomi boendenge nini. La championne, quelquefois, le malheur est bon. Franchement, ce que zala qui m'a cambo au télé, moussous n'engana ya kosutu qu'après, peut-être déjà, ma catastrophe a mené nesanemi. Ce qui n'a na salon, moi, n'a na cuisine. Ce qui n'a landé na cuisine, on zomona ke moutou, azo préféré que tu kena zalate. Moi, si n'a zo s'ennuyer na présence n'a nanda. Toi, les locaux solatés, toi, les locaux renobatés, ceux qui te lobby boy, tu as 30 minutes, tu as des photos banda ko discuter. Nami tourni na lobby, to komi awa ndengeni. To komi awa ndengeni la championne moko ebi via stress, via monotonie ya mikolonio songa na bandaka 8h 20h na koma randako ba 21h. Des fois peut passer. Chose à qui n'a pas course au sale, même si on peut-être 22h. Oya akuta bana misusu ici balali. Donc vous avez peut-être que vie pendant normal pendant zara soute. Na week-end pelem si on profiter comme on a ba ninga nde zalaka kaka. Donc 7 ans, presque 8 ans tous ensemble na moi sinangai, na eko réaliser que te libala nangeza na ikola cric. Libala nangeza na danger ceux qui te sali quelque chose te ko sala nini eko kufa. Ma femme, elle est tout le temps fatiguée. Na comprendre parce que na mi tout ma kaso bana bazana ngoba yoka kalikamba moko te la championne. Il faut muta ganga, soko ganga nje ba yoki na mungonga malamu ya seba yoka te. Imaginez-vous un peu ma femme. S'il est temps que nous yawana, muta kozala frustré tendengeni. Relation na biso kutu ya mbeko kolobate. Kolobate, c'est comme si ma femme na bandisko ko meka ko checker na tala na bana ko tala est-ce que oya zana mobali mususu bendendeni na ndiko contrôler téléphone ko contrôler ba appel na yo moi ba appel na moi si na ngazo préféré a solo na ba téléphone tamulai ki a s'occuper na ngai na mi yo ki passe na mi yo ki bien te na lobi mais depuis quand liba les ana cric je n'ai rien à lui parler. Donc, il faut discussion. Donc, toujours se mettre d'accord dans ma kamba miki. Donc, toujours vivre nini, toujours vivre calvaire en anda. Liba les alikola cri. J'ai compris que non. Liba là, bazoka swenango. Liba là, batreta kango. Vraiment, il faut pas que bungi saka moto wana ya bolingo wana. Tozana moi si nanda mais c'est comme si na yebite. Ma femme m'attire plus. Je crois aussi, même, il a attiré les sous-soutés. Pour ce moment, peut-être que vous avez moko. Donc, vous avez dit que les gens tentent de profiter et tout. On dirait qu'elle est à l'aise sans moi. C'est ça qui me dérange. Azo préféré na eko solo na baninga na téléphone na bande kona ke nanga na mbali na ye. Je me suis dit na lobi likambo e wuti wapi. E kota ki ndenge nini. To se retrouver awa ndenge nini. To yeko koma na monoto ndenge nini. Hein? Ndenge nini.
ndenge nini la championne ndako ekomi mingai. Ndako ekomi mingai. Moi si nanga aza kitoko. C'est pas que oso ngine te nga mo na linga ki aza moi sa ba choix na ngai. Mais c'est comme si na yebite. Na yebite toza ko s'ennuyer na ndenge mo ko sakana te. Ce que to vito solo là donc il faut to souka na discussion. Bana ko ko lobate ben poli nga mo na bikete mama bano baza malédique. Bana ajo ba ko za la boité. La championne ba yoka ka laisse te. Mikolo yo pe ba mbato bazo zepa mama na bango na likanisite. Donc zo mona pela ke ndako esengo ezate. Yango na yé peut-être ko partager mutumo ko se retrouver. Ce qui to kebite ko mi mabiso na divorce. Ata na kabwani lo na kena bali mwasi mususu. Ce pe na bina bongisa te misala oyo na yeba te kete ndako. Lem suna pesa ka mwasi tangu kaka ngai na ye tokoki ko finir pa ko kabwana. Ya solo papa merci pourquoi parce que yo moko oyebi ko za na problème pe o me pesi solution. Ma beni ya mibana bisa ba congolais yango wana. Eloko y a rien est acquis. Le mariage c'est comme comment le jardin si je peux dire il faut arroser. Ko lula ba fleur a moninga te bente pelisa moninga. Batondaka ngo bakataka bakwafaka ngo yo sala ke loko tele polo na yango yango mo ya yo yango mo kisa nyimi kipe c'est normal comment ko tele malibosa moi sinon ça ne loko yebisete moi sinon fois à la mina yo ce beau simbi ko kwa kola tina tongo bono ba vous pouvez voilà tout sauf rien comment ko s'ennuie bo s'ennuyer na présence ya moi sinon mobile. Ce sont des choses qui arrivent. Tango ozo monaka kete na balaki pour na bota, na balaki pour moi salam bilangai, na balaki pour moi sa bon silanga bilamba. Non, les mariages c'est plus que ça. Une femme souhaite avoir un mari qui sait voir ma tristesse derrière mon sourire. OK? Je rigole nazo c'est quand même mon mari sait voir que non la championne a souri wana. Yes, c'est quand ça c'est qui m'a balé c'est que ça va. Ça c'est qui l'ita maman c'est qui est ça va pas. Moutoum ça ko yebate mais toi attends que mon mari tu es censé le connaître que non ma femme il y a un ça ne va pas. Elle se sent pas bien. Azana pona yeti. Mais azana mibali mususu. Atako to mwasi azana mawaza nesenga yebite. Ezabe na basi mususu mobali awuta le mususu musala awuti na problème kama makasi. Au moins le mbali nazo ya kingwe lembi boye mais tu sais même pas voir la différence quand tout va bien quand rien ne va. Ndeko papa lobi bana kutu ko lobate ben poli malediki bana moka bingo ba malediki. Ba yo karamba moko te. Ba yo kara lesité. Maman pe le quoi attention ça déjà ah donc bazo on kaya boy pan, bazo kaya boy pan. Eh papa, boke ba pe poto zana ba mboka oyo ba noko social ba ko sa nini. Ba ko ya ne lamba nga ba mama légionnaire. Oh kutu Maria lo samba olinga ngote. Oh eza ba mama Kristo. Mo Kristo dali winda. Ba toto ya Congo ba na Afrique. Toujours c'est quand même. Moi c'est ça incroyable mais vrai que moi c'est na mobile ba se retrouver dans un moment où ba enjoy donc mais ba komi et komi loka mingai. Neti muninga so tia muninga kaka. Ya il faut qu'on soigner. Relation ba soigner rango. Bolingo ba soigner rango. Mobali na yo, moi si na yo yenda za la meilleure amie no numéro 1. Yo ba jour yo salarate faut kende obeta tour na ba ninga na nganda. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, moi, c'est dans mon hôtel. Les week-ends aussi, on s'en attend. C'est ce que la mouki disait quand on s'en bosse, on s'en a kaka, netto, on s'en franchement. Franchement, les boyards, on va c'est à pototer. Moi, ça, j'en ai besoin à yo kaka. La femme aime beaucoup écouter. Écoutez. Moi, ça, l'inga koyo kama, kuto, na soke fongol, na yebi kenaza kito, comme dis-moi que je suis belle. Moi, si mon bal, mon sous-sata, moi, si, à se coiffer. Azayi na plante milaya longolo kumona te. Ah longola ça beaucoup mona te. Biso basi to zakana moi ben sécurité na biso. Même si je suis belle mais dis-moi à tout moment qui m'aime pas à tout moment mais moi ba compliment de même à tout moment au sani. Na moi sinon. So yo ebisinga te na yo ka pa na. Yango yo ka mutu mususu moi si mususu a tombé na infidélité, o sali bon pona nini. O sali bongo pona nini.
osali bongo mpo na nini o te ebandaki ndenge nini o te mpo ayebisa nga naza kitoko. C'est normal. Pourquoi ayokaka te ntango moto mosusu ayebisa eza kitoko asali nini apanzani. Mais ntango mobali nayebisaka ngo ntongo midi pourquoi tu es bien habillé maman comme ça c'est si moi mon mari alingaka nalata mama poto comme ça quand je mets comme ça ya sepelaka abina bimaloka ba mama lomé abiloka ba mère à kilo ba mama lomé. Voilà, donc c'est ça. Et ça l'a bien, oui, qui était compliment. Ah, mon balanga. Mais mino, ni balna biso mona soka zo lula mwasi, a revient ba moto. Ya. Bolunge sarana ki enquêté. Ya mwana boko mko kwa na ba AVC, ba tension, maladie kili ki na nzoto pourquoi zo kangango. Et un volcan, tika mwe bima, et loba. Vous voyez, ce sont des petites choses ne salaka ke non. Et c'est moi pour vivre. Moi, je miki wana. Ben ingrédient wana. Dès papa lobi, va se retrouver dans moi si. Abi, kaka yeta za ko s'ennuyer, mais il croit aussi que sa femme s'ennuie. Pourquoi elle préfère parler au téléphone avec sa famille ou ses amis que d'être avec lui? So il va faire ba solo là. Et so sura kana dispute. Pourquoi? Au solo la raté. Mukolo zana makasi kan. Boy. Tu dors? Oui, je dors. Je dors. C'est là que tu te rappelles que tu es marié. Hein? Tant que c'est là que tu te rappelles que tu es marié. Arrête avec ça, papa. Hein? Pourquoi tu veux vivre singoté? Pourquoi? Mais si on bali mundele, on a moni pendant tala mo bali romantique. Y on a poussette. Au fond là, moi c'est alors ta femme là ne mérite pas ça. Ta reine là qui est à la maison. Elles ont mérité, honneur, mais oui. Yo mona moi si nous sata ba sopeli ba tirer ba diamant avec été. Oya ngana lele lokola dar. Pourquoi? Na yebi kete. Na za na place na motema mbali nanga. Mais za na base belé pe ba yebaka te. To so no bela poza na moi de la femme. Mikolo bo moni la championne. To la tango kaka. Po efanda ka pe kana banda. Moi de la femme to no bela. Moi, c'est mon sous-sol. Aïe, écoutez que on va n'a pourquoi? Caractère na yo. Ndongo s'affichaka, comportement. Tu es tout le temps dur, nani. Papa, t'es. Même à ton moni, tu sais qu'il doit a fou camarade bossa maman Denise. C'est ça. A fou kamaka. Oh, colonel, on a. Non. Mon bas, les faiblesses, n'est pas la moi, c'est donc, tout bon, ça, tout bon, ça. Moni et puis ça passe sur le soleil où tu es papa parce que de noitié mi bal baloba loba mingité mais so moni monta bengi à lobi à fongoli monter mané pour na loba qu'est-ce qui se passe maintenant réellement dans ndako na foyer na bana nzoto na mwasi c'est une catastrophe. C'est un mariage, c'est pas encore beaucoup hein ba tonto badjino ba sali ba combien plus de 20 ans tantine Rose na tonto Bonnard tonto Fidèle na tantine Sidonie. Bah combien? Mais bango wana. Soko moni bango kansaneti. Donc ba jeune balinga nisika. Nzoka bazana ba mboule belé. Pourquoi? Ils ont eu le temps de faire quoi? De s'occuper de leur union, leur relation. Ils ont le quoi bilanga. Balongola matiti. Soko loni pondo longoli matiti to sali ntakula te yeba ke manyoka malongwe ko bimate. Ko nula libala moninga te parce que bango ba travailler. Pour ba koma wana na yebi silence amba na soka talinga liso le lobike kala boka na kani munoko na ngai je regarde à moi sina ngai le nkolo ba na nyaki na ndima service mais tant moi sina ngai sali moi mutu moko bona comprendre que awa boy c'est ça tout ça là ça se travaille faut besoin de temps ya ko solo ya ko yebana parce que 7 ans c'est beaucoup. Au fandi na mwasi na yo na bana bozo s'ennuyer. Boko solo la 30 minutes te biso nde to kwa kula ke lo ko kambana keto ya kweja na mbane nde ba kwa kula ka to kwa kula ka. Si s'agit à koloba faut koloba ko solo la. Oko ko s'ennuyer na présence à mwasi na te ni ya mobali na yo. Vraiment nzamba sala biso ngulu des fois le malheur est bon. To bongisa ba virus ekotaki na mabala même na bomo ya bana prenons peu le temps ya kotala kolandela bana kolandela pe mibali na biso na lingi bino pe basi na lingi bino mingi to kotani mbala sima bye bye s'abonner aimer partager bye.